tozali koyokana te tozowelela kaka makambo mosusu oyo kobongisa biso ekozongisa biso esika wana mwa etokipe yango ezali te me tokende kaka basurprise ezali nayebi te mama Isaac soki azali rapport nini azwi esoki nalandi makambo papa Mbenza alobi na banzembo tokoyoka likambo nini oyo Satana alobi. Satana mpe ye alobi me makambo nyonso eza koya promoteur nani kaka ye tolanda ye diable soki alobi nini makambo nyonso soki mpe akosenga bolimi soki akosala nini soki akokontinue kobundisa toyebi te toyoka message. Na komba tata mwana Molimo Saint, merci papa Molimo Saint ndenge bopesi biso maloba. Ya solo ezalaki lobi. Na putu na bimaki na yaki na kati ya na kapa te ezalaka 18h na fandi na ndako. En tout cas namonaki emonisi. Namoni lion moko ya monene ya mobali ezoganga makasi. Egangi maya biso ezobima ngo na bimi mpe nazotala na ngai yango. Après 30 minutes nde naye kozwa message ya nzembo ezali boye na lecture ezali boye ngai Satana nasuki na ngai ngai mawa nabebisaki mokili nanyokolaki baponani koboma basali ya Nzambe nga nasuki nalataki poso ya meme kote ya lokola Eli nzoka nde nazalaki nkoi kati na lingomba. Tala lelo nasuki na ngai nasuki. Deuxième couplet, bankumu ya mboka bakotisaki ngai na boloko kuna na mazangu. Ngonga na ngai ezalaki ngonga mpona kosangisa bana na ngai bayebalandaki ngai. Poso ya nkoi oyo papa anyataki kuna nde bilamba makasi mpona mosala. Kasi tataki mbango anyati yango ngai mawa. Ngunda abotoli yango kiti na nga atumbi yango. Nasuki. Troisième couplet. Bino bayebolandi ngai bozwaki bomengo na ngai boyebake liwa na ngai ezali pepo na bino. Ngai nzete ya monene nazokokweya bana na ngai bino bitapi mpe bokotumbama. Namoni liwa bana na ngai nasakoli polele bino basali na ngai bobongama bokolanda ngai bana na ngai. Misapi na bino nakataki po bobunga te. Tenor elobi nakoki kosenga bolimbisi te epai ya tata Kimbangu. Osi okangi ngai na boloko mpona mabe na ngai. Esi tokabwani yo na ngai. Esi tokabwani bolimbisi eloko nini? Tika ngai nakufa na ngai. Tikala mokonzi ya lingomba na yo tata Kimbangu. Ebele bazali na kati bazwaki biloko na ngai. Oyebi bango tata Kianga. Nakei kasi pesa bango mai bala na ngai. Tikala na baponami na yo tata Kianga ni po osala mosala na yo malamu tata. Nasuki na ngai.
alobi ke bamosusu baza na kati ya lengoma bazali bazeno ye ye alobi nga na yebi bango bazeno ye oyo nyonso ezalaki na mbanza ngungu me bachef coutumier baye balobi ni ata poso ya nyama nga mpe na niati na ngai bazeno ye kamata mbunda nga mpe nasala nini nakamati bazeno ye nzoka nde ezalaki makambo ye alobi sika oyo ye akangami nzete ya monene esali nini betape nango esali nini ebongo musapi alors chef coutumier baza danger alors eza monene eza mantata yango wana tozali kokende tolingami te kasi foto na biso te biso tolingi kaka loposo mwindu asala nini asepela ekeke ya mina ya nini ya suka kasi biso bato soki basala biso ndenge nini mabe kaka tozela wana tozela te na yango tolandi maloba ya papa Mbenza yango nayebisaki na bamama wana batata ndebo toza na mposa tomona théâtre wana baza komibongisa mpona bongo recherche ezali kosalama mingi bato nde baza kosala recherche tina likambo wana ya kulumbimbi esuki papa te nde toza kaka na mpasi mais papa Mfumalong papa Liangenda asali tout loposo mwindu asepela ya wana toza kozela tolemba te malgré bakrise bampasi kasi na muke tokokende kaka tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Batata ya mama matokozi nyumba wunu tunalandila mkinzi eto wangidulu wafumo de Yesu Kristo katadalungana kiangali mbuluzi yanza kadi yani wazola roho asoba nitu vanakemba mulungu cha kumye samba mungona ya nana ngumvu wa makumole yevua mosi 2001 lutsila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwana luti mzee yoho akapata sana kansi jamira dan tete tutengi unataka siku beto na kambi masoma ndombe
kutokana kwa zote mbona kwa Mungu ye mbona pelekete muna mbona pelekete kwa Mungu kala kwa simba yetu babo kwenda kutuka mauzo bei ya fotos boka kibili Mungu ile siku baludi boka la filosofia mandogo siku kunzi kadi siku ukarawa kunsenta amu mundinga banzeza ufalasa kansi mungu la nyo kinsusu kadi ba français mono ne voye kwana kay baaw na ko moli nana baaw ba ka sa mo ko la ko ko liko ko wolwa do mono ndinga yo falasa kinsusu wa donc la kinsusu en français batanga ko les interdits nsiku yeto wa mtandao kinataka simu kibao na watu malo sio ndio kwenye kutima watu vana na vifaa vyao bazala ndio kunsia tamu tutudi kunsi tufuji jati la mnansi kunsi nsiku kadi mwasulu okala kwa Mungu nina volume wa watoto kotemna unawayengele unogala kwa siku kadi kuna mkono kwa sababu volume ni siku ijao watu yeto wala tu kwa ndio kibagala mdomo mpaka siku itanga ndio Dada semua ni mau kita kampai ke mana pari ke semua neuf, orang semua ini sih. Jangan diomong muyal sebelah, muyal kita tu konsensi di kalangan nsiku, on la constitution, on l'acte fondamental de la constitution, celui qui régit ce pays-là, cette contrée. Vous y dites ça comme ça. Il est au courant du pays, il t'a dit tu veux dire qu'il Constitution. Donc, comment les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Vous vous dites qu'il y a un siku pour nous. Quand vous qui faites un siku, vous dites qu'il y a un scaphandre de combat. Quand vous un siku, ils sont élevés, moi, on a fait le fouet. On a fait le fouet. Quand il y a un peu de Kunga wanataka kundi longo le 18 mai nous sommes faits à Makesa Mungi nous voit témoigner wa sous samboa tu vois témoigner nous allons comment on se dit ça qui nous on appelle ça en français le scaphandre de combat donc ton corps n'est pas pour eux on a ça une ville là on a un corps qui a when I mwani iti ko mo mo tu ko do taw na nga so ko la ko magensi tu tengi kapu kunga nan ta sa dira ba kumaka babe kulu mbili tadi mo ko ni ma to fe ta so la lego tinela ta to ko na fe la ko fa ya ni Ebenene damu sabo ngake yo nimi lori boso nimi luke yiyani nguna kesawo yo wakele jatsa kamu dabani talaga kada ku tumene komanga soso bana kapten saboja verset 7 Rara vous remarquerez kuna mtu analala kwa ya kwa kazi kile kama hiyo fuku kiki yani bika kwa kuruka disoke leo kazi yake ni musiko ya disoke hadi ya wewe noma bakala jaka bonzo tama kufanga takini kama mtu muna jeunesse mekana tu il faisait ceci ya mais donc il parle kaka adam kama mtu twafaa alipopoka watatu atadelo mena fina mane tatengene
chiede di voi, alors, diffondons et confondons. Donc, c'est déjà pour nous pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bon, on a appris le bagage, donc, bon, qui est là, on a dit, toi, il y a tata kisoke, tata de lungana, tata de ngena kutima, il y a des périodes de ce qu'on dit dans le Tchèque. Wakuluka. Bitu babu kama sababu kulu mimi. Kingulu jamii. Alors kuna muda mundoke na sindi sake. Oh, ni wizi. Oye. Mais olije kwa dai. Ukasisona unataka musaba. Zenge Musa, mkinga, mbinga za chukupale na kulumi. Ni mjinga mmoja kudiki lembo. Yeto lembo. Tukala na mfumo sisi tunakoro kilembo. Bakata sana kwenye hili na kunga, kuna koro le tote la. Yeye mzina komo. Muna mwaya jambo la kumu mpeleketi. Mzina komo, ndotele lugomba lwape. Lugomba lwape kama lembo yame. C'est un secteur de piège. Bah, tout la maman ça, c'est au baka, mon ami. Les mots, le piège. Pour ça, il y a un niveau. Qu'est-ce que vous voyez? Je crois que ça carine, il y a un niveau. Il y a un niveau. Bon, on a dit, bon, vous avez dit, le bon c'est. Donc, on est lion, le roi des animaux. Il y a un livre. On n'a pas le chef coutumier, les dépositaires de cette tradition, il y a qui tout le monde. Mais ça va, poisson. Vous m'avez dit, il y a ça va. Mais on n'a pas la vous dites la chose. Les mots, il y a un niveau. Bino, baye, bolaki, baye, l'autre, il faut mettre dans la. Donc, tout ce qui est sorti suite à l'erreur. Les élucider qui la plus bonne nom de tout manière de l'exercice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la bonne chose. Ndiga. Zaïsa, au fond, il y a des millions. Car fois qu'il y a des millions, il y a tout le monde contrôle. Il y a des millions, il faut que tout le monde ait tout là, il petit. Qu'on a qui petit, il y a pas de monde qui a un space. Pour tout le monde, quand on a mal, qui coule. Bah, voilà. Qui va faire le tour de la Mas muna la wuta ko problème écart. Mais muna écart, muna avantage et inconvénient. Kadi faut faire du coup na ba 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 côté. Donc on s'est dit si ta on la va faire le mais ta ba na ba 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 ale ba ka mu yo. Kadi yo ka ba to la ya si so ka ko ka da ye. Kadi yo ka c'est le cerveau. Ba na ba tula. Yo ka fio ke da ko animal vous dites à piège, qui est bas? C'est ce qui est bas, le piège. Les mots. Ça, les niveaux. Bon, oui, c'est bon. Bon, au lieu de quoi, je vais continuer. Il va faire une espèce, c'est bon, facilement. Mais on te donne, il ne faut pas que tu me dises les mots. Il dit les mots. Bah, Bibi qui n'a pas, qui n'a Satan. Qui tout ce qu'il a dit là? Qui est mort?
zagiza kwani mkuma jambi kulu kikulu jambi sata nayo kile réclamer ce qui bana ka wonso na bunda vuvu oh kana sananga kikoke wana mkango basi kikoke oh mfuma manza vele mvutu mbeba kwa tilongoka kana ubundi ndivini masoma ndo yani kwa nini hata mwana motokani wabaka siku sonegene yalefo bino babonso no kota klase mandobe kadimu mandobe kuna mazi ko mbejaka kaisa wala jamu ndicho popo bele dum hayi sejeto ndio tujaza kama tunasema mandobe yani fo ntabu za sole mwene intabu luvangi la biabyo luvidi mfulu mu activité matérielle activité donc nous avons besoin de sous kadi bref ya songa wanambaza mungu ya ndipo 3 ezali ya sur kuna mbaza kuna sekta kwa kumela jaribu ntabu za sole mwene intabu kwa kadi mumandonga kama kusa mwina kama kwa kasi wando tala dibudu diye ya lobo dine bampangi seto ko kuneto bamto kutakadi beto basema makana mwanzo manza ba Ismaël ba ndele bangituki ndobele ba misiputu ils ont leur spécialité vous savez pas comment le beto vidi dibudu de lobo je suis pas chez les arabes basoni kanga mu kiarabu mais kina kwa lobo kwa siku vo ale mudibudu beto ba wozo no leki circulaire kwa mandome kwa nini belo vidi titre kazi la wana pasa pasa mais vous avez classe mandome il kuna kwa troka yasir kadi ani hukumu ni jangani makanga bawo kiapu changani mungu mwadra kisolokele PVC tati lungana PV ya mwana tati ngenda ko timu sunu mu changani lumana mama tout ça c'était la chose mwana sisi tati kisolokele mwana ya lungana mwana ya sunu mu changani sisi mwazo kwa kwa sisi mungu tata kisorokele lukelo tala dibudu dibie jalongo dingina bampangi beto bobo kuneto bana da uta kadi beto basema makanda maondo manza ba Ismaël ba mindele bankituki donc les ba simputu ils ont leur spécialité que c'est quoi donc le beto vidi dibudu de longo je sais pas si les arabes ba soni kanga mu arabe mais kina fuma longa bagan siku fo ale mudi bundu beto ba wonso no leki circulaire mudi bandombe bolu tigina belu vidi di titre kazi la wana mpasa hapa pasi mais wili nakuta klasi ya mandome imuna mwana tuwaka yasir kadi ya ndi fokumu andi kiangani bankanga bawo kiaku changani mungu mwa tata jisolokele PVC tati de lungana PV ya mwana tati ngenda kutima tati magi mo kiangani tulumanga mawo tout ça kitele ba tout ça mungu mwange sita kisolokele mwana tati lungana mwana tati magi mo kiangani alors nayango tuzokele na samba malamu rendez-vous à Demi 2013 msonyo tozaliawa weke tosala su musala ya koleka biso tozosepela mingi eke mpe bazopesa programme ya kulumbimbi ezali kaka boyote eke mpe mokili eza kotambola mabondeli totika te mabondeli na kulumbimbi tina nini mso tokangami na kulumbimbi oyo teyaki na ntongo ntango wana monoko ezalaki moko toza kolobaki kongo na ntango wana mpe kolo yesu ntango ayaki kosolana tata molimo san place mokibangu le 18 mars 21 ezalaki na midi awa asololaki na Congo. Alors kuna na Babel
kama nikamwe koyati oga tikaraki una bazaki kosola kaka na kitongo. Donc tozozoga kwete tosenga bolibisi na ndenge tobebisaka pasi na biso esila po nzambe asali mokili asali biso bato me na mutu nde apesaki na yele ya mingi po mutu adirige biloko nyonso na banyama na bandeke na bambisi na banzete na matiti na mai bon nyonso eye olobi telema etelemi tozongela wana towana wana ezonga loko nyonso oyo oza nango mposa otangi na kombo na ye aye na ye olobi likambo akosala. Donc nyonso wana nde tozosala makasi pouvoir wana ezonga ntango ekozonga nde bomoni ke oyo tozomona ke eza bisengo te oyo eza bisengo te pasi kutu soki olabi tata nzambe bisengo nde ye akondele ya biso tokoma na esika oyo te kimia ya libela ya libela ya libela bandoi jejeki gaki makengi symphonie chômage produit programme moko chaque les 16 tozali awa nakasa pe million balokoyeba balokoyeba bino pe bobwaka ya karte na bino comme ça biso nyonso toyaki mpona bongo soki nga nasilisi kangami photo après photo pose moke oyo bameli na miti te bakena komela ope balingaka komela ntina kombo te aosala nini akoti na fufu akoti na kwanga eloko nyonso ekomona mpona bongo nga nasilisi 3 jours na biso nde esili lelo lobi tozokisi programme na ngoma biso tosilisi oyo bakokende bakende oyo tokotikala isala ezali tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo sango amen. Na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo sango. tozali pe na montre oyo ayebi abongisaki abonsanaki montre na ye na mondole aya koretire yango na presse tala caméra kombo na nano kotika pays ni kombo na ngai mama Belina Victorine responsable ya paroisse ya Lyon na France. Batate ba mama tusidi kizingi kumbaza ngombulu imbanza Lyon mbaza ngombulu zeidovo kaka kimangu kyangani landi lankinzi wa le 3 octobre 2011 kuna manza ngungu bakulu tubanzi baisa fufa batadiamu tata kimbangu wadiata nkanda ngo bavana ngoma yoyo kada mpemba kele bokele sanga kangu ani uvanga makondro unsongi tata simoni kimbangu beto bana tanga devo twene yako topokelenge kupata bokele kumbu ngwambulu yengosi yoyo ngosi le Lyon iyani muna kibali kisa songa muna Yerusalemi lanzi la manza ngungu ya 3 octobre 2011 uzitila ngomulu budila kena ngai satana na sukina ngai o ngai mawa ngai satana na sukina ngai o ngai mawa na bebi saki nzikunga opaka mama Isakarine wangomulu le Lyon twena kumanza Lyon la ville de Lyon capitale
bana tuzietele kunga tuyimbi ni miao tusali zinda kisolo kele wasedi yetu yuna nsiku kuna mo ole tumambanza ngi yola ndima bana kurusu yani kwa jambo kitamula lembo kwa Adamu ya Eva le 24 décembre 92 tusali zili mfuma longo tata kimangu jangenda changani kuna ntima metu yani mwale luti tulwa kisira na peva na luti sungu la onzo kelna pi tata simoni kimbangu tusidi selo tusedi sekia busa man tusidi vuvu ketu muyelo selo kadi nkanda uno nsoni kina mnaluta ma 2002 ngeyevo katu kala yevu yoleko beto vuvu ketu ingeta tata simoni kimbangu bika wasikwa bika wasanyisi mwa nsamu zange tulombele kono tamba yi watu nyindi kati bana oso bizi bwana mu mbeza ngwabele simsa utanunga na yetu tuape nese mono yako mwana yako ko basaje mandwa fu watra kisologe telunga telengela mutima yomvuno se tutatsibuli kumangwa mwanda lujo vele God why j'ai qui j'ai passé mon moment